Bien sûr, tu étais parti, je ne t'ai pas vu. Je t'appelle Alino, réponds-moi. Entababi nenga na yawa musu bakimi na bango. Oh, banani wana. Banani bakimi banani bakimi sus. Bakimi donné na yawa bakimi donc. Oh. Donc présence de Kimi si bakimi. Kimi na ba chanteur musu na été pourquoi? Ba chanteur musu bakimi. Ya wengel Paris. Ya wengel Paris. Ba nipe. Ba nipe kelo ngaboye mais ta na yawa. Tout la mwisi yazo. Tebe tamusu ba contretemps weza mboka ba kayu bani. Kai so comme dawo beta ba kayu na yo tika kana kayu. Musique pe ya pega musique musala. Lipate bolingo lelo nasuka wapi ngoba maboyoka yokena yo ata elakate Mamadou Machuda yena kesi alinora famina ngaye tsapi tsakala famina ngaye yo papi ngoloba famina ngaye Freddy Etumba famina ngaye yo papa na Londres Flora Tunanie Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Est-ce que naza moninga na yo toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gen, tout le Bélavier, c'est Nazara moninga na yote. Est-ce que Nazara moninga na yote, Papi Gen, tout le Bélavier. Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Bélavier. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga mastano. Nga matano. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro la poche, on bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwami na site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nanga, pour ndeko nyonso, ozala na projet à vie.
Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si o mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le soutien Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Malou. Chers amis, to Pesibino Mbote partout, beaucoup disposés. Battant ma bino encore à Biso na Tolobe la vie officielle. Voilà, Oeza Masolo Yapoto. Ah. Merci Nabino Bozako Benga Biso. Je crois que na Ozalawana, na Hollande et pas Malou Kazadi. À très bientôt Ozalawana. Voilà, merci la grande équipe à Tolobe la vie. Washington, merci. Pinocé, merci. Merci. Jérémy Boma Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Et merci encore Emile Bamba de Zurich pour la geste. Merci Platini Chipamba. Bilonio Soronezali, équipe solide. Côté au monde, pays Diego Kao. Voilà. Alors, Nazana Moko ya Balanganze Botobe Tandelelo, Masolo ya Poto. Moko ya Bana El Paris. Wenge El Paris. Nakombo ya Arc-en-Ciel Zola. Arc-Abonné. Bien, Papi Gen. Bonne micro de Belé, hein? Ah ouais, t'as la... Toujours Lyon. Toujours, on à Lyon. Toujours. Bonne micro Nakasi. Ça va? Lyon, ça va. Et puis, l'activité, les gars, bien, les gars, c'est bon. Ok. Voilà, ce qu'on va le leza na mbilo na masola poto na si otala masola poto. Ouais, masola. Voilà, dans masola poto la mutu à partager avec moi expérience na ye makambo ya mona côté uta na lelo et tout. Alors, mais quand on connaît ça va tout ba zolanda biso na yambi nani. Ben moi je m'appelle Arc-en-Ciel Zola comme on a scène yango na musique. Donc comme vrai nom ngai qui dit Mazola Anissé. Dans la commune, il y a Lemba, dans le quartier Kemigombele. Donc, on a Roma, donc on a Sanksamakala, Ngaba, Lemba. Donc, on a côté, on a Roma. Nous, le banda, on a El Paris, to banda. Moi, vite fait, moi, parcours. Na bandara na Boupeti, na bandana de Boupeti, na bandana qui mukolote, na bandana ba j'ai 8 ans déjà dans la chorale et na centre biblique de Way international, dans Yemba déjà et puis na ba 12 ans, na banoyi na kutana vient na moi quartier, des alara na quartier, bon moi n'a pas à pas il y a na besoin na comme il y a Feli avec son nzembo abenga nzembo mo ya Bengali ya lingaki fanatique ya Menea ayemba nzembo ya Bengali comme on a bosani ezalaki mokolo ya kembo ya Nzambe sanga mabala commission
toyemba na ye ya toyemba yemeni ngana yemba bengali e bandaki wana mais na bandaki déjà na chorale mais ba goût ya musique ya sala musique e bandaki pas vieux wana ya feli tanga yemba nzembo wana ngana sala likolo ya sa deuxième pouf masala ngana kolisha bena yo yemba bien comme musicien ngabite na comme na musicien te na yemba kaka e bandaki bongo après et c'est ngala esona ba beta basse na chorale basa on a ke ko la puis na sima lupango boye da ki na Innocent Manzanza ya ki musicien ya ki grand musicien abeta le retour ya mo la sanga basse en même temps mo la sanga pe chant ya orchestre na bango ki London ba gi na ba carence ba chanteur tanga la singa i chant ya orchestre na bango ki London wana ay me manga concert mo na ba à 13 ans na Chidi Alukaya na yemba na concert wana ça succès makasi ça weketi na ndako ko bananga yo yemba ka okota musique neto betaka boyango wana est-ce que démarche ni au salaka po okota na Wengel Paris na Wengel Paris déjà avant ça parce que au passé vie na yo presque la musique voilà alors donc après na ba 13 ans na zongi subu na 14 ans yemba na tout à fait chic ya Kikonda Kikostar na wana rigini wana et puis de temps à autre on a écouté un Tonton Red il y a Star Music et après non Tonton Red il y a Rigo Star et après na elonga wana na yeke ne Brazzaville na Brazzaville na yembi na Fofana Moulaji na on a ba âge à 17 ans na phénomène universel c'est un phénomène Sango un truc comme ça na Mongali na longa na Brazzaville na ezonga na kin na ele kapa na quartier latin et pas mukunande mutazwa ngaki monsieur Njata Faustin à l'époque on était chef de Lebuka Bouya père son âme Nduku et après le pas il est bible pas Marie-Paul le roi Marie-Paul et on a vu des marches ni au salaire pour OK et il y a bana mai ba monika ah côté na quartier latin ba ça mais côté kuna vide ko moi na kepe na moni ba meminga ba masana ngai bienvenue tiala na Roger Mubeya ba meminga to moni le roi ayo kingati tanga yo kinga mama yo bina arc-en-ciel au kangamvula tanga na mekele ka oyemba oyemba ini même nzo mo yaki Gensi Alino Gensi tu étais parti, je ne t'ai pas vu. Je t'appelle Alino, réponds-moi. On a mis un demi, hein. N'embla inze moi ne on a gagné. Wala bino yo na. Kana iye na ba masa. Ba moi la muki roi kala mo. Yo bina arc-en-ciel au kangamvula. La répétition te mais na coulisse wana. Eta mama bensingai na concert na Lemba. Concert en rataki. Eta concert monsieur na concert hall na Yolo. Donc on a côté na concert, na concert va présenter ngoyemba ina bi liberté. Ba betelinga pena bona bano yemba scandale ba ndimi ba mata ba mbongo ba ni poche tondi là. Na tongo na zone qui tort. Donc ça la test était donc quand c'est na concert quand on a concert ba benga yemba. Est-ce que ba tuni yokutaka na Wengel Paris? Na Wengel Paris na kuta ya zino ba so ba ngba yebate na batterie. Santiago, Pichu Santiago, Océan, Alain Moué pour Source, Delobas, Mukombozi, Charlin, Ken, Patou Bofosa, Bizi Makodos, Yayuyu, Manda Chante, Nayemei le roi Pelé, Doukouré, Batokutara, Batakuta, Bamaso, Nabosante, Bamoussous, Bingema. Yokotaka n'album ni? On a côté na côté to bano préparer un couvre-feu. Notre premier album on a yemba ya on a couvre-feu. OK, le couvre-feu ça l'appelle aux autres solo vocaux. Danger Koutou. Ah bon? Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Iloba tata mobokoli. Apesi na banana ye Mibaku semba igi Polinaire Kibuku
Mibaku semba mama lino na we. Et tant mon pesi makam. Pesi mystique manda comme banga pe ndage no. Oh. Ali écouter na le kana clip. De vous avez vu moi na manda. Voix moi tenga voix na charme et la voix pe na ndena e. Tu vas banga koponi. Abanga ki abi pourtant na yendi. Mon d'épaule abi. Les rois abi pédant mystique. Coup de peine à rep mo bono yeba. Bon, ma mususu ermo. Mais non, le troté mais d'autant na sali makambo wana. Et puis ça pena que non Wengel Paris pena ba bouger. Abi mon amour est arc-en-ciel et panzani pe kini mobimba. De comme bangi ça. Sikoyo ezaki ndenge nini pour liste kombo no ekota na liste mikili. Liste mikili wana to beti déjà to beti toke ba voyage ba toke tembo. Toke tembo boy. Enta le roi pays la tiki manda. Ameminga mouvement pour toke tembo. Ça to na tembo to beti na tembo to zongi. Na confirmé toke ba Zambie, ba Tanzanie, ba ni ba Mufulira, ba Kitwe, ba ni to zongi kin. To beti pour to eke de Brazza. Tozongi na FESPAM, Tozongi, après Mikili, après. Tu es bête sous carte jaune. Bah, concert à la stade, du 20 mai, tu es bête na esplanade à Pays du Peuple. Après, on a poté avec la route après. Mais c'est quoi, bah, comme vous avez tangi wana, bah, tokuta ki wana, okuta c'est le sinoté pour nous tangi. Il y a Zalate? C'est une Zalate na maman. Zalate. Il y a quoi de 6 mois pour marier pour la même Mikili. Oh. Zalate? C'est une Zalate. Mais il y a un problème particulier dans ces lésions. Non, jamais. Dans un problème dedans. Ah bon? Quand il y a un Zalate, il y a une vérité que nous Zalate, il y a peut-être se pélater pour la vérité. Mais arrivé des arrendés. Arrivé là, bon, biso moni biso tanto beta na Wengel Paris to iba na moko boye, to ti ba palais, na ba éducation mo bien. Tout le monde a ba papi texte, ba défunt Pépé Calé, musique, tout le monde a musique. Tout le monde a musique. Mais c'est les autres temps à y et comme ba wenge maramusu ya finga ba nini. So ye ba zo na marque ya bo finga bien. Et bo finga bien et puis a défara bilamba na biso ko ba biloko na ba père ba opeksa. Omoni. Donc ta ba juillet siko et pe ça na ba biloko ande ba mai poto. Oh, bah, mais pour bana mai babenga kata mutu no ko faire même Mikili vraiment bebsa réputation mouvement finga bana mai Wengel Paris bebsa image à Wengel Paris alors que Wengel Paris a une sika ayaki ne sima Wengel Paris zala déjà donc ba tumoko musique a kitoko ba finga raté ba lobara bien. Vous comprenez? Il y a des éducations qui non, Wengel Paris arrive bon côté. Ils arrivent bon côté. Bon, allez. Bon, na poto, arc-en-ciel tout la mou ici. Tu es qui pas possible ça beaucoup le pas avant ya. Tu es là. Il y a qui est dans Simisa beaucoup le pas. Oh, bon, nous Simisa beaucoup le pas. Ils sont des anciens. Oh. Ils sont des anciens moi aussi. Non, c'est comme dans Simisa beaucoup. Quand yemo. Yemo na bana digital musuza la qui Simisa beaucoup le pas. Bon ba côté sika. Moi des arabes do bangela bi. Bana la confiance en bana na bangela bi no Simisa beaucoup le pas mais après et arnaonga na case de gars ba bank sabino mais la na balanda penate mais ayi bongo ba Simisa beaucoup le pas. Deuxième sauve là c'est ça. Ya solo go. Bon. Siko yo tant pour combien de Mikilia siko pour moi aller arc-en-ciel comme na poto. Musala ko yeme na poto. To beti bandule, to beti na Belgique, to beti na Hollande, to beti partout. Musala ko meminga Mikili un temps le roi a décidé que non déjà un mouvement le récemment na Mikili, to pe moment muki to ba doki ba nini et puis to zonga bon l'homme propose Dieu dispose et qu'on peut ça ba temps Mikili na makamna ba réalité. Bofandi kaka. Et ça va au matin. Non, mais parce que ne boule moi embatté. Ne boule moi embatté, nous avons contre-temps, nous avons contre-temps mon boy. On a embatté. Les aguinini. Et il y a un mot privé, personnel, il y a un mot privé. Alors, où est-ce que ça qui est? Roi?
C'est pélaté des aras, c'est pélité, papa c'est pélité, mais après ça va, roi il est là, na yemba. Ok. Alors maintenant on connaît ce psycho arc-en-ciel. Na poto ton yo tikalaki. Wande kosani. Na poto ton tika na continue toujours musique. Oui, félicitations déjà parce que na sentir que vous êtes toujours. Toujours, nga ça toujours musique. Ceux qui na lembi musique, na comment être électricien, na comment être plongeur, tout ça. Na royate na bana ofinga ba musicien pour na comme na électricien bien pour. Donc yo beta kayute. Yo beta musique. Nga beta musique. Donc na le Spedidam, na la SACEM, so na beti na déclarer banzembo. Non ça musique pour beta il faut organiser. So za organiser to beta musique to comme yina bandeko pour ba réussir to inde. Wana nyona zo yina bandeko. Pour musuba comme yina bandeko. Oh écoute boy, asala boy. O yina bandeko pamba. Na mukili Nzambe atina munandege nae. Okuna sali bo italien ndenge na musique eza musala so sala on peut na organiser bien au sala on peut na ninga bien ozaka na poso to lula ba ninga ne ba komisona ba 600 ndeni yo posa na ndena ba msupe ba sana ndena bango yusko za yuvo mona nani na kata ya el par za yuvo mona nga nazala nga polyvalent naza voix bon nasala ba voix tout nga benga arc-en-ciel donc na ba voix tout ça va voir tout. Spécialité dans les moi comme mata tout ça mais ça va voir tout. Album Mobo salaka Mon Orange les marchands de Mon Orange et daki Jimmy Witinum d'Azwaki yango mais après tant que petit moi mystique na promotion ga mon Azwaki yango amène ça la reprise la Loquette au pété. Loquette au pété dans le marché bah c'est perdant fort partout dans l'obeta on a Loquette au pété. Loquette au pété bah c'est perdant. Cet anneau je l'ai gardé pour ma belle. Quand elle reviendra, je le lui donnerai pour qu'elle sache à quel point je l'aime. Pour lui demander sa main pour le mariage. Et là, je t'aime à mourir. C'est toi que j'ai choisi. Et Lali, mon amour. Koussani, mon âme sœur. Donne-moi ta main, que je te mette la bague au doigt. En guise de mon amour. Pour toi, la fille de maman Régine, nounou, Loquette au pété, maman Loquette au pété. Donc, ça va être arc-en-ciel, Loquette au pété sur YouTube, au monde. Et nous, c'est fait ça, va danser. Et ça facile pour na kobeta ba pour ça dit pour na kofungola ba porte awa na mikili na pour la masola musique. Est-ce qu'il y a facile? Et là, on sera facilité, Moussa ne sera facilité. Mais il y a des difficultés nous écoutons. Bah difficulté zara biso ba congolais tana ba producteur té. Tana ba producteur té net ba mboka mususu, lokola ba nigérian ba bona mais ba congolais tana ba talent danser. Mboka so efungwami ba producteur ba omonana ba va s'intéresser na production, tout ça au monde que ba Moussa na biso pesa mise en valeur na au monde que ça va quoi. Babi YouTube et Kassa Masolo Belé. Bino bondo te ka CD. Producteur pendant roya pour na abi que non, abi simbo na et après CD te kami, il a récupéré quelque chose. Mais les le sikoyo, ndé makambo comment ndingwana. Bon moment c'est produit bino moko, to bozela toujours comme producteur ba ko produire bino. Moi on se produit ngamoro. Tout le temps je me produis tout seul, mais nous avons besoin de producteur parce que nous avons besoin de production ça faut battre base à les belé mon nom de bakaboli batach oh ça la boye pour artiste amata na ko sala ngamogo mais ezande mo côté neti ba producteur sur la salle il y a toujours na besoin de producteur pour un producteur baza c'est une équipe il y a production ba Hollande la makamna yo tout ça yo ça la musala ya musique mais ce que comme ça la yo moko ezo moi long terme il y a toujours besoin de producteur faut bazala musique a été comme na YouTube et comme on a iTunes tout ça et puis ça rappelle toujours comme bon on déclarant toujours na ba Spedidam on déclarant toujours na ba SACEM toujours bon ezali ezaka batune ba yeba musala ngo ya production ezandenge nini Tomoni Marie-Paul de retour awa na Mikili mbala moko binotu boye au grand complet to batu musuti style lona no ba décider ko yate ba musuba été ba libre royate mitinga bona ye chef Santiago docteur Santiago bengai Marie-Paul le roi azaki na besoin nga na ye entaba binenga na ya ba musuba kimi na bango oh manani wana banani bakimi banani bakimi sus
Bakimi donné na ya Bakimi donc. Donc présence de Kimi Siba. Et Kimi c'est un chanteur Moussous, n'a été pourquoi? Ba chanteur Moussous, Bakimi. Ya Wengel Paris. Ya Wengel Paris. Baïba Nipe. Baïba Nipe que lo ngaboy mais tana yawa. Tout la mousse ya zot. Tebe tamso ba contre-temps weza mboka ba kayu bani. Kai so comme da obeta ba kayu na yo, tika kana kayu. Musique pe, ya pe ka musique musala. Arc-en-ciel Zola, voilà. Nabi yo loba no na mingite. Musala yoruba mingite. Mais sikoyo ndebo kutena roi idéologie zani boule zani. Bozong si Wengel Paris makantsem no benezani. Déjà ndenge yemo ko azawana, aza déjà Wengel Paris. Donc biso to faire partie na Wengel Paris, ce gars a besoin na biso to ya to yé to beti to sali musala. Eza musala. L'autre robot est là. C'est quoi projet zani? Projet ça que na mi to zana Kimbombi. Et puis nze mo muso on peut oumer trop. Mais ce qu'on a na kinit. Siko yo biso to yecha maboko ko apporter pierre na biso. Vous assure que ndebino ko chama boko na bino à bientôt to yoka na Kimbombi to ça. Ouais bo yoka Kimbombi bo Kimbombi. Et ko mabaka. Na éviter. De wana nyonso wana il faut jouer ce temps sur wana levier. Les rois ndeba yipsa o quand est-ce ko bima tout ça. Mais à part ça, déjà au Monibiso, on a un neto comélie. On a pensé à la salaka, il y a musique. La musique, on a un mouvement qui est souka musique, on a un roi, on a une musique toujours. Le mouvement qui chasse aux yeux, c'est banane. Banane, c'est bon. Banane, c'est bazana. So bazi cop na mo ba ke ba beti na ba. Non, bazana mo indépendant. Indépendant. So bazi cop na mo ba beti na ba. So na yé ba lingi ba ya ba yé. To beti musala so que si li o balingo keni ba kiro ba no mouvement noni suka musique. OK. Donc quand on bango de tu na kanga bon point non. Voilà, na mbagi arc-en-ciel so tali bien à toi na studio pa ya Serge Kabangu bazawa tozana ba Marie Paul batonso bazawa tu as qui rapidement pour na yo Kabango na moni pena que non pesa message moko na bandiminyo so ba kolanda yo partout au monde. En tout cas, Bandimignon, so, boy, boza déjà au CP là. Le roi. Non, vous décevez Bandimien. C'est là que l'on m'a dit. Baza décidé. Des ans là, tu vas dans le studio, tu dois préparer, il aura bien. Donc le roi et Mouraya qui vont déjà, à bien arc-en-ciel, na pointe, Nazawa. Donc Nazawa, Nande, Bomoni, Nazawa, Tara les rois. Donc tu dois préparer, il aura bien, Kimbombi Pezoya. Donc karaté to tindika déjà le loko moko boroyoka boroka bankunga boroyoka donc na yebi ke ba présence sa pizza kala les managers yemoka yebi ka ba solo ya linga toujours na pemena roi na tika ete on dévoiler biso ta mo Kimbombi ta mo le mo mukete Kimbombi te lo muke on a dévoilé ya te monika faut bazela kaka batika pour ça comme ça ba yoka manda yake na mo ki autant mon était point. Mais Mandaka, depuis quand on a ça, vocal, on a travaillé pour la peine. Comment mal à l'aise? En ligne, on a des clips. Tout la mousse, il y a ça l'orchestre. Dans la manda, qui me sait man? Donc c'est yo sérieux dans ce matin. Qui me sait? Voix travaux rara. Oh, ah bon? Alors on a travaillé pour la paix, il pata bolingo, parce que les rois ta, le roi vim, ça va na radio. Quand c'est bien mon gars, boyem bien. Intempessimo bazizani tout la mousse ya zaza depuis on a mais siko bien batalikolo on arrive à saisir une salle blindée pour saisir une pompe à peine danger ouais mbaré bien est-ce que tanga yé a romolula siko que il faut zo bilo amanda de tikile ya ngaye mba bilo amanda bon on a yemba bilo amanda ngana zala déjà manda zanga na za to yemba ba travail to yemba travail pour de la peine que Nzemba Yamanda chante Doudou Niwat. Bien intervenir dans le travail pour de la peine. On a la voix nanga. Manda chante pe voix naie. Dans le rôle. Donc tant que c'est les inaïe, le roi vient naie. Il y a l'oula ami qui imite Manda. Tikile ce qu'on voit na. Ah ça là. A imiter Manda to wala il y a ça la voix naie. A imiter Manda ko ganga wana. Ah ganga. Oh. Bon oyembara voix moko de mbara yo ganga o imiter. Voix bayemba teka ko ganga il faut yemba yemo do yemba malembe emo gangi et teke banzembo tout oyemba ka yo ganga non faut yemba ma musique il faut y ko la oui saisir dans sa charge à l'eau danger oyoka te ngala mona ka ne do lo connerie na ebe ngala finga ka te ngala lo ba ka no ma muninga musique ezala nzemba bolingo oko ganga ngote faut yemba na douceur
nzembo moko ya rumba rock ya Papa Wemba opointe ndenge Papa Wemba na opointe ya banzembo nyonso eza ndenge moko te différence yango wana tosisi na biso pesa bato bambote tosisa bon napesi mbote le manager Ntsapi Tsakala mokonzi ya Stin ya Corbeil partout napesi mbote na Petronel Ngouli j'adore Yaya Mira les corbeaux et les renards le vieux Guy Michaud Kitoko mobali ya maman Angélique Yvo Landombele les grands sapeurs Blanchard Ngombo le préfet Papi Kayembe le boss Blanchard Kabanga Playboy Maître Zakis Kazadi le Playboy Blanchard Kabanga côté bazala Papi Zila comme nani 6-1 prêtre 6-1 prêtre napesi pe mbote na restaurant Biso na Biso chez Sims Biso na Biso charmant garçon na route de Vienne on place to kutanara place to lire ma boke vite fait chez Sims Biso na Biso voilà bambote yango wana oza bambote na chanteur na bino arc-en-ciel bozela nga pe naza na album nazo préparé il faut perso il faut perso Zoya nazo peut toujours jusqu'à on a toujours musique tina suka il faut perso Zoya bozela ngo maboka fongwama Zoya toka bono na mwelo mo eloko mo ba oyibat te ata ya Wengel Paris kaka Wengel Paris avocat lo sala à part ça lipata bolingo lelo eloleli ngai nasuka wapi ngoba maboyoka yoke na yo ata elaka te Mamadou Machuda yana kesi alinora famina ngai yeye Ntsapi Tsakala famina ngai yeye Papi Ngoloba famina ngai Freddy Etumba famina ngai papa na Londres Flora Tunani voilà Zifio Tunani les dollars before Tosuki wana merci allez Tolo Belavi DJ Dadiforme Biganzumbo le prophète JM Service Isco Brada Bertro Koibanda Awa Ato Ebi Kolamba Bamegara Kaka Mungwa Cyril Lempa Asoloa Zefire Moulempo le kamikaze japonais Nani etobola mosapeli kolongai na mona ye Aswa kuna bolingo te ngai na ndima ye Labenga ye mo Kristo ye mo ubuya yawe Amen Alléluia kembo na Nzambe Fanel Batio Peuple juif a gagné bango Janon Pouba Masolo Evanda Nadia Mwenze Azuya Ebomba Le code a été déverrouillé Rasco de Gama Loboni Rio Anika Mwana Mama Filo Awa Maïse Bonga Mivino Foti Bampeleti Anita Mousswamba Sandrine Tiama La Panthère Noire Perside Hortense Mbelou Mamana Clémence Charles Kabouya Olivier Kayembengoy
sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi Zigigi moninga ya Zinago pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mama chokola mobali nanga akoka Paul Mungeche mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de